Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Na pesi nombote na kombo na Yesu Christo, salut malam, denge boye, et na intercession pour la paix en RDC. Tozali ko bondela mikolo nyonso ya poso nangonga 18h R ya Bruxelles. Yango soki ezali mbala na ya liboso ndeko na ngai na pesi mbote, mendenge boye boye ya liboso ete beau partager, beau liker. Mais bozanga te ko invité bato susu, bozanga te ko beteli solo et pas bato susu pete baya ko sangana na biso. Gouvernement bazali kosala na lolenge na bango, armée numérique bazali kosala na lolenge na bango, biso pe armée spirituelle totale la kaka bango te, biso pe toya to bondela to belela nzambe pete nzambe akota bitumba oyo na tango ya kala ezalaki Josué a kende ki pete abunda na basoda, mais Moïse na Aaron na eu bango ba kende ki na ngomba akende ki ko belela epai na nzambe tango babanda ko bondela. Josué abandaki kolonga, mais tango abandaki ko kisa maboko na ye, yango Josué abandaki kopola, yango nde yo na ngai tozana mokumbana ya ke tobelela epai na nzambe tobondela nzambe po ete nzambe asunga ndeko na nga. Na micro l'après-midi ya lelo ezali babino mote Philippe uta en mboka ya Belgique, tozalaka kaka plus ou moins 20 minutes kaka ya kobondela po ete nzambe asunga, po ete nzambe asala tango ye eloko ya liboso like, soki nano osabona nano te osabone ndeko na nga, soki pe ozaka na place mosusu oyo ya kosangana te ape ezali place na yo yaka ndeko na nga ete tobondela po ete nzambe asala. Tozalaka na ba culte, ba prière, toza na ba enseignement, toza na ba veille, toza na ba jeûne prière, nyonso ezali soki oza na place te awa ekoma place na yo kovanda kaka yo moko na ndako te, toyebi ke na ba église ba problème ezali ebele ndeko na nga. Pe okotala na description okokuta ba coordonnées na biso nyonso ezali soki oza na posa ete tosunga yo dans la prière, tokosunga yo dans la prière ezali ministère ya le royaume de Dieu oyo place tolobelaka makambo ya mboka ya likolo ndeko na nga, yango to abréja yango LRDC TV1, TV comme la télévision, nyonso ndeko na nga tokoyoka na exhortation na nsima tokokota na losambo na biso ete tobelela epai na nzambe. Exhortation na biso ya la fois dernière totangaki ete il est le Dieu qui écoute la prière, azali nzambe oyo ayokaka losambo, yango ntango tozali koya pete tobondela boye azali nzambe oyo azali koyoka biso, yango nde tokokontinue toujours kobelela ye po ete amimonisa na mboka ya Congo, po ete bayini ya Congo bazali ebele pe babombama na nsima, yango nde tozali komona na bana mboka de père et de mère batraître bazali ebele, bainfiltré baza ebele, oyo bakota na brassage na mixage bazali ebele, oyo bazali kolinga bolama mboka wana te bazali ebele, oyo balingi à tout prix azwa pouvoir, même soki ke mpona koteka mboka aza prêt ke ateka mboka mais akoma kaka mokonzi, mais mboka na ye ekoma ya baesclave bazali prêt, yango nde ndeko na nga biso toya to contre bango na losambo, yango nde kozanga te losambo mpe ntango ozali kobondela ezala kaka a te, mai na baprière personnelle bondelaka mpona ntina ya mboka azali nzambe bazali koyoka losambo. Mai na après-midi ya lelo toye na tribunal ya nzambe mpona kofunda ba 1-23, mpona kofunda AFC, mpona kofunda Kagame, lelo azali kobombama lisusu te, toye na tribunal ya nzambe tokotanga maloba na nzambe ete torapele nzambe maloba na ye. Psaume chapitre 97 verset 1 à 2. L'Éternel règne, que la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se réjouissent, les nuages et l'obscurité l'environnent. La justice
et l'équité sont la base de son trône. Yango nde place tokovandela ezali parti ya suka ya verset 2 ya été la justice et l'équité sont la base de son trône. Bisika nzambe avandaka, nzambe avandaka na justice, avandaka na bosolo solo, avandaka na équité. Il ne fait exception de personne à côté la mutute, mais avandaka na équité. Yango nde place nzambe azali kovanda. Mais yango nde toye koyebisa nzambe ke nzambe atala makambo oyo asala justice mpona ntina Congo, asilisa guerre oyo lelo Kagame akomi komibimisa na libanda. Yango nde ezali nzambe, ezali balosambo oyo tozosambela, ezali kopesa oyo mokonzi ya mboka apesa mboka wana na maboko ya nzambe. Bazobundisa nde nzambe, bazobundisa Congo te po ete soki nzambe te ero ndenge tozoloba boye basi bakomaki ti Kinshasa, mboka esi ekomi na maboko ya barwandais. Barwandais mpe baza bango moko te, na nsima ya na bango otan eza na nsima wana, na nsima ya bango kaka bachinois wana oyo ke bazali kozwa minere oyo ke baaméricain bazali koconvoite, bango moko wana bango nde bazali kopesa lisusu minduki na barebele. Makila ya bato ekotanga ti ntango nini? Yango nde eloko oyo okobanda korapele nzambe na balosambo na yo ti ntango nini nzambe asala justice mpona ntina ya mboka wana. Mboka wana ezwi mabele ya motu te. Yango Kagame alobi ke azali wana akokende te, il s'entête toujours. Mais biso tokolakisa ye ke nzambe aleki nyonso toye po ete tobelela epai na nzambe, nzambe akonfondre ye, nzambe asilisa ye, nzambe apanza kiti na ye wana ya bokonzi na ye wana. Yango nde makambo toyeli na tribunal ya nzambe na après-midi ya lelo, kofunda Kagame, kofunda baye nyonso baza nsima na ye, kofunda batraître nyonso bana mboka ete mpona pouvoir il pactise avec le diable po ete baza na posa mboka, po ete baza contre gouvernement oyo ezali sur place na bapays nyonso oyo ezali démocratie. Jamais ou premier ministre ou président bakoki kondima ye na 100% ya population te. Me oyo bandimi te wana tozomona te ke bazwa minduki babundisa mboka oyo ya bango moko. Tomonaki le papa ya le président actuel asalaki 37 ans na opposition, atikala kosimba minduki ata jour moko te. Yango nde mais opposition yango nde eye kofuta atako ye akomaki président te. Lelo le président actuel azali mwana na ye oyo awuti na héritage wana. Oyo soki bino pe bana mboka soki ton mosusu okokokweya na losambo oyo mpona nini bokokosala opposition républicaine te, opposition farouche te, et surtout badéfaillance ezali mingi na gouvernement wana. Makambo oyo kutu ke bokoki kotinda population na nzela ete batambola bamarche kosala opposition forte. Ya bino opposition kaka bokende osimba minduki boboma bato mpo babomi nano bato ya village na yo te. Mais le jour oyo tozoyokela guerre wana kaka na mosika, mais jour oyo ke bakokoma na village ya bananga babomi village mobimba, yango nde mutu okomona ke non bakoki kosala bongo te. Jour oyo ke bakoboma tata mwasi na bino, bakoboma petit frère na bino, cousin na bino, mokolo wana ekosoa yo. Mais porte ezali ya kofungwama mpona ntina ya opposition radicale, opposition ya makasi yake botelemi bobengi kutu peuple bamona mabe oyo gouvernement wana ezali kosala. Pourquoi kosimba minduki? Yango toye na justice ya nzambe na tribunal ya nzambe lelo mpona kofunda bango wana nyonso wana batraître nyonso wana bazali koteka plan ya armée ete nzambe ya expose bango. Yango nde losambo na yo ndeko na ngai oyo tozobondela na ntango bozomona te ndenge bazokanga na bagénéraux ke bazoyeba te
po tozobondela ete nzambe afrape bango d'aveuglement nyonso bazosala wana bayeba kutu te ke non bazomona bango zokande bazomona bango yango nde losambo na biso ya après-midi ya lelo tokobondela tokobelela epai na nzambe. Opposition déconnanga, opposition va à gauche, va à droite, tobanda kobondela, tobelela epai na nzambe, nzambe tata, tokumisio, topambolio, yo nzambe ya justice, nzambe oyo sala Congo, nzambe tata, tikete Seigneur omimonisa, alléluia, nzambe la bikama, tozo kumisa ye, élevons le Seigneur des Seigneurs, le Seigneur de tout l'univers, c'est lui qui a créé des choses visibles et invisibles. Nzambe oyo mokonzamboka akabela Congo, toi le roi du Congo, to pambolio, to élevé Kombo na yo. N'après-midi, allélo, pete ujali nzambe, mokote oya kokani na yo, mokote oya lokola yo, mokote oya kobikisa lokola yo, mokote oya kokangola lokola yo, azalite, pe akozala, soki mukete, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, alléluia. Ton nom est grand et on ne sait même pas calculer depuis quand tu es Dieu. Tu es grand, Seigneur, à tel point qu'on n'en a même pas l'idée. Tu es incomparable. Qui ne te craindrait, roi des nations? C'est à toi, Seigneur, que la crainte est due, car parmi tous les sages des nations et dans tout le royaume, nul n'est semblable à toi. Nul n'est semblable à notre Dieu. Tout a été créé par toi et pour toi. Nous te bénissons, nous élevons ton nom, nous sanctifions ton nom cet après-midi. Tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia, toi qui as créé des choses visibles et invisibles. À toi la gloire, à toi la révérence, à toi la splendeur, à toi l'honneur. Pour des siècles et des siècles, tozo kumisaye dekonanga marobezanga yote onako kumisan zambe or. Il est écrit qu'il est agréable, il est doux de frères de demeurer ensemble. Toye et painan zambe, tozala ensemble. L'après-midi, alléluia. Alléluia, to tombola ye, to belela ye, lokola Moïse, lokola Aaron, lokola Hur, tango babanda ko bondela, yango de Aaron abanda ki ko gagné, yango tango biso tozo bondela, président a gagné, gouvernement a gagné, ba waza ba gagné, force armée ba gagné, ba nyonso ezali ko militer et pour la paix ba gagné. Alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. To pamboli yo papa. To kumisi munene na yo zambe. Nambula oto bandi zambe tata. Alléluia. Tozo kumisa yo papa. Alléluia. Mon centre na lola. Bambule eleki. Nama Américain kutu. Bazala ki simakaka ya ba Rwandais. Mais tozo kumisa ye ke lelo. Jour ekoki kolekate sans que ba américain balo ba Congo ya Congo alléluia ba comme ba porte parole ya Congo tozo bonde tozo kumisa nzambe ko kumisa he alléluia mon santo na lola pe tozo bonde la ete to mona pe ba nation ebele, ba peuple ebele, ba koma pe na sima ya Congo, hallelujah. Oh, tamu bimba, na sima Kagame, ba bombama, ba tindika Macron, ba tindika ba Polonais, hallelujah. Ezali susu ya ko bomba mate, hallelujah. Tozo kumisa he, hallelujah. Kumisa he, tomisa he, azali nzambe, abongwanite, azalo lenge moko. Lelo bipe libela na libela. Yamonde toyeli lelo pona kofunda a Rwanda et pas in Nzambe pona kofunda toyena tribunal ya Nzambe pona kofunda ba traître nyonso pona kofunda ba mission na biso ezali ko monate tozofunda bango et pas in Nzambe. Alléluia. Papa, si tu es le Dieu qui écoute la prière, Seigneur, la justice et l'équité sont la base de ton trône. Toye kofunda, toye epai na yo, na tribunal na yo, on a kofunda, papa tala occupation et ya territoire ya Congo, papa tala ebele ya batu bakufi
depuis plus de 30 ans. Zambetata yamode to kofunda, prete au venger, makila ya ba innocent, ba vandi na mabele na bango, ba tumboli, et pays ya batute, ba zui mabele ya batute, papa justice na yo, ezali wapi, tobeleli justice na yo, l'après-midi ya lelo, Seigneur notre Dieu, azali koloba, pona ba FDLR, Zambetata, depuis 1994, ata ko balle perdu mon côté elongwe na Congo et qui inquiété Rwanda. Alléluia. Zambé tina obiso to kofunda ngwana. Kofunda ke ata jour mon côté incursion mon côté menace mon côté OK et wuti na Congo pona kokende ko déstabiliser Rwanda. Alléluia. Papa tala lokuta na bango Zambé tata ala lokuta na bango ba occuper Bukavu ba occuper Goma ba occuper ba territoire misusu. Est-ce que bamoni ba FDLR wana est-ce que bakangi bango. Alléluia. Zambé tata yango nde toye kofunda l'après-midi ya lelo tofundi toye ete Seigneur Hitler africain wana Kagame papa tozana posa toye kofunda ye epai na yo ete Seigneur okwesa kiti na ya bokonzi. Alléluia. Osilisa ye au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu es là? Ndekonanga. Alléluia. Ozala distraité toye kofunda makabo kala Seigneur ba ebele et la population baza bakomi ba réfugié na mboka na bango moko bakima ma village na bango bakima ba ville na bango bakende pe ba pays voisin. Alléluia. Ba vanda kawana te papa ebele pe ba tina oto kofunda ngwana ebele ba bungisa kutu ba membre ya famille bayebi kutu te soki bazalaka vivant ou bien soki bakufa basala matanga na bango te baoyi bakufa. Nzambe tata oza wapi? Kosenga justice na yo Seigneur, justice ya Nzambe l'après-midi ya lelo, justice na yo Nzambe tata ala lokuta na bango papa toye kofunda na bana mboka oyo ya batraître oyo bazali koteka mboka na bango tofundi bango epai na yo Seigneur s'en charger na bango. Alléluia. Yango tozosenga bango tozosenga ete Seigneur a frappé bango d'aveuglement Seigneur. Frapper ba traître nyonso d'aveuglement et frapper Seigneur notre Dieu ba terroriste nyonso rwandais ba pour terroriser un peuple pacifique, un peuple okutuke aza contre bangote. Alléluia. Seigneur frapper bango d'aveuglement et zalaba généraux ezalaba oyo baya na mixage na brassage papa nyonso bazali kosala exposer bango bondela bien-aimé dans le Seigneur tozosenga Seigneur a exposé bango bakangama ba service de sécurité et tanga bango au nom puissant de Jésus frappez bango d'aveuglement au nom suprême de Jésus-Christ, au nom suprême de Jésus-Christ. Talalelo Kagame. Il s'entête toujours, papa, Pharaon peut à s'entêter, Namboka ya Égypte, o la kisaye munene na yo, air de gloire, to bandi ko bonde la kosenga, et pas dans un tozana tribunal yanzam, papa, ba fléau nyonso, o koisa, nakati Égypte, koisa la wango, ba M23, koisa wango na mutu ya Nanga, ya Kabila, ya Kagame, ya ba nyonso bazali ko bomba basimana bango, ba M23, papa, ba fléau na yo nyonso, et koila bango, au nom de Jésus, au nom de Jésus, il s'entête à l'obéi à Kobi matin à Congo, pour être azolukaba FDLR imaginaire, ba okutuke, ba inquiéteur, Rwanda à ta jour mon côté, papa, confondre bango, au nom puissant de Jésus-Christ, ba fléau na yo et frappé bango, apa batambula na moi, mais boutou, molili et frappé bango, alléluia, ensemble. Nyonso bakosala esimba te nyonso bazali kosala ba incursion na bango échoué Seigneur Congo la Bresse bakwena embuscade ya bawazalendo bakwena embuscade ya force armée au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bakwena embuscade justice en Zambie l'après-midi alléluia. Est-ce que tu es là mon frère la sœur tozosenga justice en Zambie. Papa kandana yo ekwela bango mambele ya Congo fongola munoko emela ba Rwandais emela ba
mercenaires, nyonso baza sima na bango, au nom de Jésus-Christ. Tozo déclaré échec total na bango na après-midi à l'élo, au nom de Jésus. Échec à Rwandais na pourquoi l'élo, au nom de Jésus. Na mabela Congo prêté aux ensembles à justice. Congo est sali bangoni, Congo est quelque provoqué bango, Congo est mabela na bango ke basoya, baya ko reconquérir mabela na bango. Alléluia. Justice na yon nzambe tata frappé bango. Il est écrit que la main de l'Éternel est élevée et que la main de l'Éternel manifeste sa puissance. Apa un après-midi à l'eau, au Seigneur manifeste puissance na yo. Apa o nyonso sala na mboka ya Égypte. Apa ba grele ko la bango. Moto uta likolo ezik sabango au nom de Jésus. Seigneur, le boko na yo panza bango et panza armée nyonso ya wa Rwanda na ba allié na bango. Ta droite est élevée et que ta droite manifeste ta puissance. Seigneur, on après-midi à l'élo, manifeste ta puissance dans Mboka Congo. Manifeste ta puissance dans Mboka Congo. Alléluia, le boko na yo elengi sabango et écrasé bango. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ, le boko na yo Seigneur. Et quoi ça, kiti ya bokonzi ya Kagame ezala baye nyonso basasima na bango ba Macron nyonso apa le boko na yo elanda bango, le boko na yo écrasé bango au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Minduki la bango papa ezala sans effet na moki ya Congo pona ni to e ko senga justice na yo. Justice en Zambie, l'après-midi, alléluia, Seigneur notre Dieu, alléluia. La saïe bien aimé, dont le Seigneur, toujours Seigneur, Kolo appelle sa kimia, assis sa guerre, oh, na kombo na Yesu, papa, assis sa guerre, oh, papa, abatu bakufi mingi, alléluia, papa. Seigneur notre Dieu, tala makila, yabatu oye tangi tim kolo, alléluia, et gangati na mato ina yo, alléluia, papa, te sengi la victoire, te déclarer la victoire, te sengi la victoire, et pas en Zambie, Seigneur, si sa guerre, oh, si la biso guerre, oh, et bima, namabele à Congo, au nom puissant de Jésus, pesa kimia, au nom suprême de Jésus-Christ, alléluia. Et maintenant, le Seigneur, ça s'est eu aux alikotika moko jamboka. Yende soki ke azala atele mate mokimobimbelinga ke emona mabe ya Kagame te yangonde bango nyonso bazali na kankuna bazana kanda makasi ya mokonzi yango tozo senga ete loboko na Nzambe et finika le président de la République Félix Antoine Tshisekedi papa batela ye pesa ye mayele Seigneur, télémisaïe, Seigneur, protégez, et dans ma flèche, non seulement des ténèbres, et dans la minduki, et dans ma poison, papa, batelaï, papa, batelaï, le beaucoup d'ayonkolo, et finikaï, et longona, maïnion soit zaliko, salana bango, zambetata, batela bango, au nom puissant de Jésus, batela pelibotanaï, batela pe Congo mobile, zambetata, batela bango nyonso, au nom puissant de Jésus, batela, alléluia, do pambo Dieu, alléluia, et te jalin zambo nene, Rosenga Seigneur au salaire Yakokamo en 2026 au Nzambe Tata et gloire na yo Seigneur et se manifester Seigneur le boko na yo papa wezaka tellement et ça la minene et manifester puissance na yo alléluia et maintenant le Seigneur ndenge tolobi plus ou moins 20 minutes yango depuis te bandeko bazana ba problème ba méga et te bazala toujours ensemble na biso. Mais kozanga te tous les samedis nangonga ya 18h heure ya Bruxelles yangonde tozali kokutana ete tobondela betali solo oyo epa bato mosusu bawazalendo alléluia nzambe abatela bango kuna na front alléluia basoda nyonso bazali kuna na front protection ya nzambe bamba a protéger alléluia atako bino mpe bozali kolanda biso Nzambe abatela bino, nous sommes avec vous. Alléluia. Vous bundela mabele. Nzambe apesa bino courage. Atelemisa bino. Alléluia. Vous a molende président kolembate au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Basonar bolembate.
surtout bino basoda bokontrolaka oyo aza pembeni na bino mpo ete oyo ya mixage bakote ebele. Alléluia. Un militaire ne peut en aucun cas trahir son pays. Jamais, jamais, jamais. Ce qui n'a pas mboka mosusu asi bakenda. Alléluia. Père de gloire, batela, Seigneur notre Dieu, tous en possède au cas, basango malamu toujours, Seigneur, kuna na front pe ya mboka, alléluia, bambo la mboka na ensemble, nyonso bazali contre, traître, na mboka, Seigneur, on confondre bango, au nom de Jésus, confond tous les traîtres, à Congo na Yesu, fais la qui justice na yo, papa, ça la justice pour na Congo, oh nom puissant de Jésus-Christ, bien aimé, to komi na souka, et à l'ensemble na biso, et après-midi, alléluia. Que toute la gloire, papa, te revienne. Toti qui sous 70 prochains, non, ma boko na yo. Alléluia, papa, fongo la porte, yamene. Ya lo sambo oyo ba, ebele ba yoka, sango oyo ba yaka, eteto sangana, car il est écrit, il est agréable, il est doux de frères, de demeurer ensemble. Nous allons ensemble, na lo sambo ponati na mboka Congo. Alléluia, papa. Tango guerre oyo kosi la papa. Nous te promettons de te donner toute la gloire, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, 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 amen. Te commune souka, bien-aimé, dans le Seigneur, l'ensemble d'un viso, et après-midi, alléluia, Kobo Sanate, chaque samedi, yaka été au bon de la Sokina, nous s'abonner, au s'abonner, et surtout, clochette, on a une notification, on a bien quand clochette et avertissement, cliquez les colonnes en haut, peut-être, Natchaka susu ba short mingi pona Congo, natchaka susu ba prière à part ya samedi, dans susu na soki na santé pensa que pour ça le sang pona Congo, natchaka à part ya samedi, mais samedi ce qui peut tozate et ça dans susu problème technique ou un problème quelconque. Yango na description beaucoup kuta ba coordonnées na biso ce que yepé ko rejoindre biso na ciment. Et ezali moté Philippe Uta Anamboka ya Belgique de Kolanga ba coordonné na biso ezali na description ce que vous en posape ya kosunga musala oyo ba coordonné bancaire ezali compte bancaire ezali paye compte ya PayPal ezali wana bosunga pe musala na Nzambe pas volontaire yango tanto komi na suka to kutani susu mukolo aposo koya au nom de Jésus amen 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 amen.